Zénith. La chaîne qui vous... Zanzambe na banzambe, oh Zanzambe na banzambe, oh Zanzambe na banzambe, oh Zanzambe na banzambe, oh Zanzambe tonda nguya, oh Zanzambe tonda nguya, oh Zanzambe tonda nguya, oh Zanzambe tonda nguya. Na yonde na tembo tema, 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 na yonde na che elika, na yonde na che elika, na yonde na che elika, na yonde na che elika. Yesu zali Nzambe kumama yawe kuma, Yesu zali Nzambe kuma, zali Nzambe kuma, Yesu zali Nzambe kumama, zali Nzambe kuma, Yesu zali Nzambe kuma, Yesu zali Nzambe kumba namo na yo Yesu namo, yes na yo namo na yo Yesu namo na yo bisoto mo na yo Masiya namo na yo samedi ya lelo na lingi namo na yo namo na yo koyembela yo Zanzambe haleluya haleluya amen haleluya 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 kokoyemba tembo zana haleluya na mwana na pate amen haleluya 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 hosana na yawe haleluya hosana na yawe haleluya hosana haleluya haleluya tombola papa mama haleluya hosana na yawe haleluya hosana haleluya hosana na yawe haleluya hosana na yawe haleluya hosana na yawe haleluya hosana. Merci basana Nzambe. Totombola mokonzi na bakonzi. Totombola o alonga liwa. Wa komisa bitumba na biso ya ye. Azwa elonga ne kulusa pesa ngo biso. Azali korona nyonso. Nzamba solo pe abomoy. Alobaka makambu pe kokisamaka. Abenga na kozala o etikala kozala te. Totombola likolo na nyonso. Il est Dieu papa maman samba na biso na radio parole vie. Sambela tombola Yesu masana zaka na kata vi na yo. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. Totombolio na tombo Israël. Le Dieu vivant et véritable. Il est écrit Seigneur. Vous avez élevé les fils de l'homme. C'est alors que vous reconnaîtrez ce nous élèvons au Dieu suprême. Maître du ciel et de la terre. Oh, le Dieu vivant et véritable. Le créateur de toutes les choses. Le Dieu de l'univers. Qui domine dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus-Christ, Sauveur de l'humanité, nous t'élèvons Adonai, le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, Adonai, toute chose par ta parole puissante, Adonai, ta main a le pouvoir d'agrandir, pour affermir toutes les choses, tu es Dieu dans ta pluralité, nous retombons dans le sang, toi Israël, Zabé, l'Ogapi, Mokokisamilaka, Alléluia, Kolotombama, Kolonetwama, Alléluia, Nzambe lokola yo azate, namona Nzambe lombe lokola yo te, namona Nzambe ambinga lokola yo te, namona Nzambe anguya lokola yo te, namona Nzambe kolonga kokomba Golgotha lokola yo te, Yesu Masiya Nazareth, namona Nzambe kosekwa lokola yo te, namona Nzambe kobikisa lokola yo te, namona Nzambe kopesa kimia lokola yo te mo santu, namona Nzambe kokangola lokola yo te mo santu a Israël. Merci. Basana Nzambe tuyebisa Nzambe akangola bandeko bato osamba na bango elongo.
bandeko basamba na biso na Radio Parole Vie, na RK Pro TV, na Chiffre 9 TV, na DLF TV 2. Attends de quoi qu'on s'en mène à biso, même la rediffusion, même une semaine après, même un mois plus tard. Tu bisanzamba soit pas ma foute dans le sambo, afin que de quoi ça la visiter, afin que couple ça la visiter, afin que famille ça la visiter. Tu bisamoli mon santo. Asopanguya pe mafuta na losambo afin que délivrance etamba na mabota abatu to sambe na kombo Yesu Kristo Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Zambe bikamwa pe longa. Kolo to tombo na mafuta na yo na losambo. Sopa mafuta na losambo oyo kama bosoma boshi. Sopa mafuta Yesu. Au nom de Jésus. Sopa mafuta Yesu Jésus-Christ de Nazareth. Tongo ya lelo. Na yo tata. Samedi ya lelo. Mafuta etali sama no santo. Mafuta samedi ya lelo. Yetalisama musantu wa Israeli Zambe elonga pe bikamwa Zambe mafute sopana Mafute sopana Mafute sopana Adonai Adote le prier des cieux Puissance na yo Zambe ce n'est que ta puissance agisse dans cette prière oh Dieu des cieux Mataliko na biso Yesu moto nepela Yesu katina biso Alléluia Zamba makomi moto nepela Alléluia Sopa mafuta, tu peux ça délivrance dans ma bota. Sopa mafuta, pesa délivrance ta famille oyo. Pesa délivrance ta bande de oyo. Pesa délivrance na vie de kota. Alléluia. Alléluia. Polo mafute sopana. Mafute sopana. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Babeli babika nazela ya losambo oyo mituna yezo biyano merci tongo ya lelo la kolo lobi na makomi na yo to poussa ne peine yo ko poussa na peine na biso amen to poussa na mikumba na biso lobi venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos o le pesa libota au repos amen pesa papa au repos amen pesa maman au repos na ba problème oh pesa sero au repos aleli mingi kino tango ninde kwa continuer kolela kino tango ninde kwa continuer na vie ya kozanga bana alembi alokola an alembi mafinga mi ya penina alembi humiliation Seigneur alembi humiliation alembi kotonga mape ko cholama mona tata chômage ndeko yo kolo Yesu Masia Nazareth tata kata likambo na nzalo sambo kolo tika lo sambo ya tongo le tosana bandeko ezala moyen kolo ya délivrance na bandeko baza branché na temps oyo ko samba na biso longo kolo esengo lo sambo za biyano pandake limaboto ko mona biyano te ba kolemba wapi yo Yesu Masia Nazareth olobi to pousse ne peine yo ko poussana ko lo poussana pena tata oyo pena mamo ya frère pe ya sœur oyo bazo samba na biso mona ndeko ko kata pongi na sako kila bilei de quoi kati pongi na 3 heures de quoi kati pongi na 4 heures pena 5 heures musuna 6 heures tata musuna sika musala bata mi po samba na biso longo Yesu Masia Nazareth za wapi tata tika na rendez-vous oyo samedi à jeûne et prière o mona ndeko tata ata santé pese nzela ta ko kila bilei mais kolo kutana na ye okutana na son nzela ya Damas kolo kutana papa na maman na frère na sœur afin que tatola na kombo na Yesu Kristo Nazareth nzamba solo pe abomo nzamba bikamwa pe longa de bon son kondima lokola peuple moko to sambeli pe to lobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le grand vainqueur de Golgotha. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu vivant et véritable. Oh, le Dieu de tous les esprits. Le Dieu de l'univers. Alléluia Adonai. Amen. Merci Bassin Nzambe. Merci papa, merci maman. Ma confiance pour ça la biso na kati ya Radio Parole Vie. Na émission ya biso ya lelo. Il y a jeûne et prière, il y a le sambo. Papa, maman, mutu aza capable ko sambela basa na nzambe. Azaka capable na nyonso. Ezam koloto kila kabilei. Yaya, to yebisaka nzambe ba problème na biso ezotungisa mutema. Mon frère, ma sœur, ozana problème. Kolia komela. Yaya, yango te ko bosa niso ba problème ozana ngo. Bien aimé, nazo rappelo lisuna tongwa lelo na sacrifice à jeûne, yaya ozana problème. Wa mwana lingake puso lisupe na nzambe olia komela ekopesa biso solution te na oto zana ngolo kola problème olia komela tongaka nzoto mais jeune etinaka muto humilier âme devant Dieu pona objectif moko songolo azabi ya ne pas na nzambe kola nsama o azana ngolo kola problème c'est ça
Les hommes de Dieu, les gars, moi, tant que je suis melinga. Nathan, oh, te partager un petit sujet. Oh, maman Likambo Ezali. Yaya, quel est ton nom? Kombo nonani. Yangwana thème te partager Nathan Walelo pour quelques minutes seulement. Pour te kotasu na kata lo sambo. Parce que vous allez rendez-vous à prière. Quel est ton nom? Les hommes de Dieu. Kombo pesa identité à Moutou. Amen. Ezaba tobele kombo pesa melaye. Ezo pesa nzela te ba porte fongwama. Yes. Kombo ni babengela kayo. Nenga totanga rapidement livre à Genèse. Genèse chapitre 32 verset 27. Totanga na kombo ne Christ en Nazareth. Amen. Tokitatina 29. La Bible dit ceci. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Oh, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est béni là. L'isolo totangi, bien-aimé, ezali solo à Jacob. Jacob, tu es bien malamu, le kola mwana Isaac. Oh, aïbaki li pamboli, kola ntama destin Nzambe. Yaya na Esaou, tu es bien solo malam. Nasema ko ou te pa na nokone Laban, ko travaille 14 ans, 7 ans, pour na Rachel, pe 7 ans pour na Léa. Habité na umeli mingi pa na noko, il faut na zonga. Azibasi na ye na bana na bozwi na ye azwaki. Kuna ba pesi message ke yano Esaou azwa pa bomayo. Yaya akabuli bozwi en deux parties. Abisoki yaya bomi partie o eko tikala. Eko tikale sunganga. Bien-aimé, atikala ki ye moko, la Bible dit Jacob demeura seul. Il y a de ces moments où on doit demeurer seul avec Dieu. Et ça batamsu yaya o lieming. Yaya, ok, mon telemi, otunano nzam. Seigneur, pourquoi problème oyo komelanga? Seigneur, pourquoi humiliation oyo? Seigneur, pourquoi mikakatano oyo? Seigneur, pourquoi limitation ezotikangate? Jacob atuni nzam, asambeli. Akute na nzambe. Yaya, nanzela ange. Ange alobi tikanga tongo ligotana. Jacob ina otikote soko pambolingate. Tant moni Jacob a kangami na ye, atuni Jacob, quel est ton nom? Lorsqu'on parle du nom, on voit l'identité. Ezaba tobele basa na Nzambe. Kombo ba pesa ye spirituellement, yana signification mon songolo. Ba pesa o kombo ni. Ya kombo elanda ka pe influence sa vie a mutu. Ezaba tobele ana kombo elatise elamba pasi. Elamba kolela pe mikakatano. Elamba moko spirituel. Mutu baye bake na nzele lamba. Mutu alibomo baye bake na nzele lamba. Ya soldat baye bake na nzele lamba. Bien-aimé dans le Seigneur, et la manine balati son nzela kombo. Mais ce que j'aimais, Nzambe bisi Jacob. Nzambe abine que kombo Jacob eza Jacob matuni e kombo. Abi quel est ton nom? Oh. Abi mon nom c'est Jacob. Abi oh, comme on est allé sous Jacob te. Mais tu seras appelé. Oh, Abi identité zolongwa. Non, personne nouvelle identité. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est possible identité changer. C'est possible elamba balai tu longwa. Elamba soni pe apasi. C'est possible zikana mota molio mo santo. C'est possible bien aimé dans le Seigneur. Abi tu ne seras plus appelé Jacob. Yaya. Maintenant Jacob Alexis Moibi. Jacob Alexis Mokosi. Komboni ba pesa mon frère ma soeur. Ba pesa komboni. Eza ba te ba loba déjà ba saka ma loba. Ba pesa combo spirituellement, combo ya stérile. Ba pesa combo ya chômeur. Ba pesa combo combo ya célibataire. Ba pesa combo maladif. Un moko le kate faut que mon médecin. Ba sana nzambe. Un moko le kate ataju musala beba. Pourquoi? Parce que ko senga nzela tout moment. Ba rendez-vous na ba médecin. A ozo pe musala ya bien, mon frère ma soeur. Bana ko bela. Ba pesa bango kombo ni. Kombo ni mokile pesi.
lelo ko boya kombo ba pesa yo ya mukili kombo médecin ba pesa yo oh ba pesa yo kombo ya maladif yo bela kaka cancer au cancer carie au carie vibrome au vibrome eloko songolo au diabète ba pesa yo kombo nini ya kombo na etike elato na nzoto po ndima yango basa na nzambe ba kombo muso elata ba po batu bandima kango ondima ngo elato na nzoto yango samedi ya lelo na tutude ya jeune oto zanango yaya toko boya kombo wana kombo balatisa yo apesaka kombo ya sika Jacob akangami na ye abina otika ote kino kopesa nga kombo ya sika Josué pa kangamaki na ye abina kotika ote bute ko yinda te kino na kolonga etumbo yo abi bute ko yinda te kino kolonga etumbo yo abi pe tongo kotana te kino kopesa nga kombo ya sika kombo ya humiliation na lembi kombo ya sonyo na lembi kombo ya stérilité na lembi kombo ya passion na lembi kombo ya souci na lembi kombo ya sonyo na lembi kombo ya soni na lembi kombo ya stérilité na lembi kombo ya humiliation na lembi kombo ya limitation na lembi pendant nazo bandeko azo beta maboko abina baye yango j'en ai marre abina lembi yango naboyi yango naboyi kombo yo naboyi kombo bapesanga na famille pendant que nazo loba yozo loba loba sene naboyi kombo yo kombo bapesanga na famille pona belaka tango nyonso naboyi kombo ya maladif na santé nanga naboyi kombo ya maladif bien aimé dans le Seigneur la vie et la mort sont au pouvoir de la langue naboyi kombo ya humiliation nayoki pe soni mingi nayokisami pe soni mingi tata nkolo ozanzambo opesaka kombo ya sika naboyi kombo mokili epesanga kombo famille epesanga babengaka nga lekela tango babengaka nga na lekela tango yesu masa Nazareth bapesinga kombo balobisa na leki menopause yebisa ye bien aimé yebisa nzambo oyo loba nkolo bapesanga kombo ya réussite na santé ata na biki balobi mokolo boni nkolo bapesanga kombo ya mokolo boni bapesanga kombo ya mokolo boni yesu masa Nazareth oza wapi wapi yo nzamba ya solo pe ya bomo molongoli mosisi ya soni wapi yo masiya bapesanga kombo yaya sambela kombo nini bapesa o papa kombo nini bapesa o mama lelo tosangani na tongwa lelo tokoboya kombo wana kombo mokili epesa kombo mokili famille epesa bien aimé c'est possible na tongwa lelo kombo wana elongwa c'est possible 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 na tongwa lelo kombo wana elongwa c'est possible kombo ya soni elongwa c'est possible kombo ya humiliation elongwa c'est possible kombo ya maladie elongwa alléluia na tongwa lelo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Bassin Nzambe, homme de Dieu. Papa, maman, Samana Biso. Yes. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Bomo epe kufa. E fin sem na nguya malopa. O zondi mangwe ko tikala. O biso maladie à famille. O biso na famille na biso boye. Bato bazwa diplôme bala monte ba bandela nanu classe. Lelo okoboya ba réalité nyonso ba imposa bino na famille. Ba réalité au monde atene ba imposa bino. Ya bino ata mutu abali fazonga na famille. Pourquoi parce que ba pesa kombo. Eza na famille mona yebi kombo ba pesa. Ba benga ngo mokolo boni. Ata mutu afongoli magasin fa kweya. Ata mutu abali fo libale beba. Ata mutu aboti bana mibale misatu fo libale kweya. Ya lelo tozoboya ba réalité na famille. Lelo tozoboya kombo wana ba réalité wana. O ba imposa ba tuna kata famille. Ata mutu akei fo mutu azonga. Ata mutu akomi na mbongo fa chite. Ya batu bakufa ka bongo batika keloko te. Ata tongi ba immeuble suka nango fa teka. Suka nango fa chite. Ata matili kolo suka nango fa kita. Te lelo toboyango. Lelo tozo refuser. Tozo loba non. N'imposition aux familles imposa batu. Soki bateka ba richesse a batu. So bateka ngo melelo nazalo sambo tozo sala. Tozo boyango. To sambe na kombo le ski sa Nazareth. Beta maboko papa. Beta maboko mama. Sambela. Sambela.
appellation nyonso. Alléluia. Alléluia. Famille Kombo nyonso bimposa bato na famille. Alléluia. Esprit nyonso eza lié na kombo na nga. Na tongwa lelo. Beyaka mana bosokoyo. Kuyama na boshenda. Broko maboshe. Beyana mabobo sokoyo. Brosondo mana boshe. Kuyaka maboboshe. Beyaka mana bosokoyo. Au nom de Jésus. Kombo nyonso. Kombo nyonso. Kombo nyonso. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Kombo bapesa libota na nga. Na tongwa lelo. Na tongwa lelo. Le sambo nazo sala. Kombo ako bela bela. Kombo ako shite. Na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Na tongwa lelo. Nazo kwa isango. Ya beta maboko peboya. Sambela papa. Sambela mama. Lo samba kondime kangolaka. Lo samba kondime bikisaka. Lo samba kondima elongisaka. Lo samba ozosala nzamba longiso papa. Nzamba longiso mama. Nzamba longiso yaya. Yaya mata lisusu. Sambela bien. Nzamba pambolo yaya. Oza lo samba na sako tila bile. Ozo kili bile ipamba te yaya. Sambela bien. Alléluia na boy kongo pesa biso na famille. Ya kobela belaka. Ya komelaka batisi. Oh asthme. Oh tension. Eh Yesu Masiya Nazareth. Na boy yango. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Yesu kombo na pesa biso na famille. Na tongwa lelo. Na boy yango. Na boy kombo na boy yango. Na boy yango. Na boy yango. Na boy kombo yo. Na boy yango. Oh non puissant de les hommes de Dieu. Jamais nzamba kozo lamba sika ala eta mutu likolo lamba kala botutu na nzoto. Il faut lamba kala longwa. Ale nzamba pese lamba sika. Pendant que lamba kala ne zanano. Pendant que identité kala zanano. Pendant que ko longwa te ya sika pe ko yate. Yango na tongwa le na sako kila bile. Et lamba no ba leta famille na yo. Et lamba botutu pe apasi. O kimi saka lipamboli. Ya zwa kande santu. Zwa kande santu na tongwa lelo. Weza lo sambo ya seko kila bile. Bien aimé, oko sambela. Et la manus palette spirituellement. Parce que la Bible dit les hommes de Dieu. Dans Job chapitre 32 verset 8. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme eza auto monate. Eza auto simbate. Eza pe auto nyatate. Mais en réalité dans l'homme eza ozo monanate. Eza ba réalité sama na kata ba famille. Eza na bilamba balati sabatu. Balati batu bilamba botutu. Bilamba ya pasi. Bilamba kolela. Bilamba soni et puis batu ba kota et puis batu ba kota ceux que comme tourne mo côté zate et puis ba ozo batu ceux comme ka tourne mo ba zo zate yango lamba ne memla ko botutu na tongwa lelo tongwa lo ba mo beto sambela loba kolo Yesu Kristo Nazareth. Kolo Yesu Kristo Nazareth. Na tongwa lelo. Na tongo ya lelo. Na seko kila bile. Na seko kila bile. Nazo tumba. Nazo tumba. Nazo tumba. Nazo tumba. Elamba nyonso. Elamba nyonso. Elamba nyonso. Elamba nyonso. Ya soni. Ya soni. Ya botutu. Ya botutu. Ya maladie. Ya maladie. Ya pasi. Ya pasi. Ya kolela. Ya kolela. Oba latisanga. Oba latisanga. Oba latisa libota nanga. Na tongwa lelo. Na tongwa lelo. Moto na yo. Moto na yo. Moto na yo nzambe. Moto na yo nzambe. Moto na yo nzambe. Moto na yo nzambe. Etumba yango. Etumba yango. Ezikisa yango. Ezikisa yango. Ata mutu alatisanga ngo si akufa. Ata mutu alatisanga ngo si akufa. Na tongwa lelo. Na tongwa lelo. Nazo tumba yango. Nazo tumba yango. Maboko nazo beta. Maboko nazo beta. Bela moto, bela moto, 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 moto. Moto tumba. Bela mbabo tumba. Elamba pasi, elamba soni, elamba soni sika, broso mana boshe, beya kama na boso koyo, broso mana boshe keya, ya mana boshe, elongwa, moto mata ya mata, mata bien aimé mata, tumba yango, elamba balati sayo, ya kite ma pesa yo, na tongwa lelo, Ezika, elamba wana ezika, bataya ya mata, tumba yango mon frère, tumba yango ma soeur, elamba ezika, moto, elamba ya malédiction, elamba ya malédiction,
blocage, ya souffrance, esika, ya pasi, ya mawa, esika, ya kombo na Yesu, esika, elamba wana esika, ya bozanga, ya maladie, ya esprit de mort, esika, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Dieu. Bazwa spirituellement batiana libulu. Alors ta bandoto zoliana bato ayebite. Alors ta bandoto okima mamba olanda ye. Alors ta bandoto na zamba muto asimi nzeta zolanda ye. Akota na kata libulu mo songolo. Bakoma ko humilier ye. Bakoma ko lelisa ye. Na tongwa lelo. Ezali kamba obima na kata libulu. Ozobima libulu. Ata bomba na zamba. Ozobima. Ata na mai. Ozobima. Na cimetière. Ozobima. Tongwa bomba to sambela. Le bakolo à Nazareth. Lelo nazobima le mwana libota nanga esika nyonso babomba biso libulu nyonso bakotisa biso natongwa lelo nazobima ganga ndenge longo je sors. Ganga pour la deuxième fois. Je sors. Beta maboko bandako bima na libulu bakoti sayo. Bakoti libota na yo bima. Beta maboko beta bima na tiaya. Beta sambela. Sambela papa. Sambela mama. Libulu bakoti sayo. Libulu bakoti sayo. Obima papa. Obima mama. Obima yaya. Obima yaya. Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Dieu, pendant que Nguyana Nzambe soko komitalisa ne kwa kotika la bongo te akotika la bongo te ezali kamba ko bima yakobima ezali kamba ko bima yakobima ezali kamba ko delier pe kotika kende ezali kamba ko delier pe kotika kende akenda zala nana chona libulu nana letu lamba soni zalo boka mobali main droite tombola alléluia bisaba sana Nzambe tozo déclarer yes déclarer biso longo le bakolo Yesu Christ Nazareth kolo Yesu Christ Nazareth tombo loboko nanga pona ko signaler présence nanga pe ya famille nanga pona ko signaler présence nanga pe ya famille nyonso botutu balati sanga pe famille nanga libulu nyonso bakoti sanga pe libota nanga mobimba lelo nazobima lelo nazobima yangwana ezo salamela ndeko ezo salama alebima na saba lope balien ba mari ya ba femme de nuit ale sort nana chona libulu elamba balati sone zo zika elamba maladie
elamba ya pasi elamba ya kolela ezozika allez feu les hommes de Dieu, la Bible dit ceci que le feu brûlera constamment sur le terre. Moto kopela tango nyoso. Peko kufate. Elamba soni balati sao. Elamba maladie balati sao. Il y a humiliation. Il y a stérilité. Il y a passi. Il y a limitation. Le feu. Ezika. Dans la maison longwa. Dans la ndeko la maison longwa. Elamba maladie de lui balati sao. Marque de vieilles saison zika. Marque de vieilles saison zika. Allez bimana liboulou. Bimana liboulou. Bima. Allez sort bimana libulu ozo bimana tongwa lelo mokili bile ipamba te ozo bima papa ozo bima mama eza lo samba ba soda lo samba kondima basana nzambe lelo to na kande santu papa kotika la tela libulu mama kotika la tela libulu papa kotika la tela libulu na bi lo samba ozo bimisa yo lo samba ozo bimisa yo ata bakango ba chaîne katana et pa bakango na zamba Biso fongama na délivrance. Allez la mesika et la maçonnie ezika osala libre. Les hommes de Dieu. L'homme de Dieu. La Bible dit ceci. Si donc le Fils vous affranchit. Si donc le Fils, ce qui tata moi cité, tata l'équité, tata koulutute, mais le Fils de l'homme, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui a Kangoli, beaucoup sera libre, papa comme libre, maman comme libre, ma soeur soit libre, mon frère soit libre, et papa kanga document fongwama, papa kanga santé fongwama, mutafande la dossier nazo telema na tongwa lelo, mutafande la mabota nazo telema, mutafande la libala nazo telema, mutafande la makamu nazo telema, mutafande la misala nazo telema, mutafande mbongo nazo telema. Muto akanga sengo nazo telema. Muto akanga prosperité nazo telema. Muto akanga bana nazo telema. Muto akanga nazo telema. Osambo tozo sala. Azo telema. Ataza na mboka. Ataza na Afrique. Ataza na Amérique. Ataza na Océanie. Ataza wapi. Ataza na Europe. Ataza na Asie. Azo telema. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez besoin de la chambre azo déclaré. Yes. Nous avons réalisé dans Mukanda, Jean chapitre 11. Yes. Christ a télémi na tombe à Lazare. Yes. A sauté à l'équipe à tombeau. À l'équipe à Tubususu. Yes. A ma famille mosu. Mais aïe kaka na famille na yo papa Alléluia. Na tombe à l'élo Christ aza liboso na yo. Amen. Christ a télémi. Pour intervenir na kana yo. Yes. Aletika. Yes. Kombo nyonso ba peso ya maladie. Yes. Kombo nyonso Alléluia. ba peso ya stérile. Alléluia. Kombo nyonso ba peso ya chômeur. Kombo nyonso ba pesa yo oyo e humilia vie na yo. Aletika kombo wana e bana kokweya. Esprit nyonso oyo salaka derrière kombo wana oyo e agisaka na kati ya vie na yo. Oyo influence vie na yo na négativité. Influence vie na yo. Moto kolela, moto apasi, moto mawa, moto soni. Na lobi esprit wana ale libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit wana libéré. Esprit wana na pesi yango ordre. Au nom de Jésus-Christ. Ale libéré. Allez, reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Et c'est la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tika vie na yo est la restaurer. Amen. Tika santé na yo est la restaurer. Amen. Tika mariage na yo est la restaurer. Amen. Maternité na yo la restaurer. Amen. Ma projet na yo nyonso. Ma rendez-vous nyonso zana yango. Nyonso ya yo est la complètement restaurée. Et cela par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le grand vainqueur de Golgotha. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Amen. Merci Basana Nzambe. Milombe na losambo. Amen. Papa mama to tato la Nzambe otondimela. Nzambe otoluka na radio parole vite tato la. Merci papa, merci maman. Yango tozana 4 matins de jeûne et prière de famille. 4 matins. Toba noka jeudi ou la semaine prochaine. Car jeudi la semaine prochaine tozo banda. Jeudi il y a le 2, vendredi il y a le 3, samedi il y a le 4. Dimanche le 5 off.
le 6 na intermatch nde tokoshite nango par la grâce de Dieu. Tokopesa biso ba modalité lolenge toko tamusama na 4 matin le sambo na ba chaîne ka auto za na bango ba chaîne partenaire na RK Pro TV na Chiffre 9 TV pe na DLF TV 2. Bien-aimé dans le Seigneur, toko sambela par la grâce de Dieu. Yaya le sambo to sali awa le sambo to sali siko butu bwe yango ka to sala na ngonga ya 12h mususu ezate yango ka to sala na 15h yango pe ka to sala na 18h pour te chuter bien-aimé dans le Seigneur pour te faire la jeune na biso. Yaya nzamba peso makasa okila bilei nzamba peso biba principe okila bilei sozo mela kisi toza na zemi yaya e peso nzela te ko lembeza mwa mingi okomela te moloko ko liata mwa biscuit mukie pour l'estomac et ça la pasité. Mais biso kwa toza na mwa makasa nzoto yaya to okila bilei to tika nzambo te kino tango pesa biso kombo asika kino tango longi biso na bitumbo ndeko samena biso pona mbala liboso soko lingima te ya ekomela ko tango nyonso yaya mama Karine Tsao azopesa directement numéro mama Karine Tsao azopesa numéro rapidement azopesa numéro bien aimé zala branché luka o partager maté o pe le sambo partager yango bien aimé afin que ba famille mususu pe ebika ozana ba contact ya partager comme pasteur pe évangéliste natina ko partager émission oyo ya radio parole vie ya samedi ya lelo tika yesu masana zakata pambola bino nalengaki mama Karina pesa numéro bongo na sima ko pesa numéro nde toko remercier bandeko oyo bakata ki pongi butwa lelo ba kito sala nzambe bandeko surtout bazape na technique mama Karine Tsao numéro plus 243 999 14 59 30. Merci beaucoup. Wanezaki numéro nabiso ya radio parole vie okozwango ezali géré na mama Karine Tsao nde okozwa biso radio parole vie facilement. Merci na basena nzambe na omona Berger Blanchard Mokichard de feu nazomona mama Karine Tsao elombe na losambo nazomona pasteur Prince Mavuba pain de vie elombe na losambo kola pambo la bino basena nzambe pour la disponibilité. Amen. Merci pour nous soutenir vision oyo nzamba pesi ya évangélisation na kati ya radio parole vie. Merci nazomona ndeko Rais Kangi RK Pro TV nazomona ndeko nanga Bogo Sanderson Matufengele otobengaka na kombo ya Chiffre 9 TV elongo na DLF TV P2 nazomona ndeko Gersa Pemba Mayamona et pas jamais longo na ndeko Chris Kundenga pe ndeko Trésor Tingi ya Josera ozaki na ombre longo na ndeko héritier vous pas boza ce qui Jésus Christ en Nazareth à maison élité tokutani bongo lundi na intercession internationale des familles otobengaka internaf na mukose sinon tika Jésus Christ en Nazareth nzamba solo pe abomoy asala binongolu pe bolam. Merci, que Dieu vous bénisse. La chaîne qui vous édifie.